papa Simon Matuka Simon Zambuza mabe na sengi na yo bolo osalisa ngai na kufa miso na mona kalisusu te na bundi bitumba na Bukavu 1967 na Zelani Masiala to bundi gere ya Zaskram tolongiza na koti Musa Soda 1965 na ji formation na Kitona mota formenga General Mbuza mabe na kutake na grade ya caporal Arovenga 65, 66, 67 guerre bimi na Bukavu. Ba formé biso 6e bataillon de infanterie toke guerre na Bukavu. On a le bataillon nga General Dikuta. Tokeni na Bukavu to bundi bituma na Bukavu to longi guerre wana ya Zaskram. Tango to longi guerre wana to vandisika na Bukavu. Kuluka musée pona bome na luki musée na Zamba mbula zone na Bukavu. Na matingomba ya Fizi, ya Baraka, ya Mboko, ya Swima, ya Makobora, ya Walikale, ya Mwenga, ya Kipuku 12 ans na luki musée na Zamba. Après tango na yeko zwa ku na miso bayeko bengana na musala ya soda. Yango na vandi na ngawa musala ezali te, mutaosalisa nga pe azate, naza pe na ndako te, nakoma na nga fazer. Na koma fazer na liaka bio na kutani nango na lei mais naza chauffeur na yebi musala maboko na zelaka chauffeur moi pe na sala ezate po miso ezama mota osalisa na miso azate. Alors papa président na sepeli na yo trop na décision zwa pona mboka yo za congolais sala nyoso Kongo ezonga ndenge ezalaka ba mwinda na balabala tozolia kitoko tozolala bien na bana na biso na bandeko na biso tale longa na nga tata munene na bundi bituma na mboka na koma fazer na koma olala esika na kutani nango na lali. Alors papa président na sepeli na yo otia congolais na place na ye otia congolais na place na ye biso za ba vrai congolais ponga lokola nga moto moninga boye na moni président Kasavubu na mona Lumumba na mona Tsombe na mona Dula na mona Bolikango na moni bato wana nyonso ti 65 neko kenda musala soda mutatinga musala soda zaki kafazana Lieutenant Mbaki pe ameatinga na musala soda na sali pe musala soda Lieutenant Mbaki pa kufika na bitubonga na bundaki na Bukavu na 1967 kafaza wana kafaka Mbaki wana zalaki moto na ovanda na ye na Dima numéro 2 na Dima numéro 2 na commune ya Kinshasa na ndako ya Kisombe Mbaki tozovana na ye wana nga zaki azwe na ye na zaki mukala na ye. Alors na sengi na yo papa Antoine sala tout biso ba congolais tozonga na place na biso ta tokoma kolala na kwanga kolia kwanga ya 500 francs par jour tala roke tozona biloko ebele moya kolia malamu ezate na sengi na yo papa osalisa ngai naza fazer ki fazer elongwa na longwa fazer na vanda bien na bakoko na ngai nazala bakoko na ngai soko 5 tana toto moto na esika na ye na sengi na yo président miso na ngai nazomona teme na osenga na yo kaka basalisa ngai osalisa nga papa président na sengi na yo olimbisa ngai na sengi na yo sala makasi kongola zala na place na ndenge tozalaki na Kasavubu kolanda bilobaloba ya bato te yo za vrai congolais nga pe namona kio na 10e mairie naza yo sana pa papa Maifila naza komona yo wana nazo sepela na yo wana na 10e mairie nazo sale pa papa Maifila avocat Maifila papa Kabuya nga pe nazaki na IDPS na 10e mairie na sengi nazaki pe moto na sali makambo ebele na IDPS na 10e mairie wana. Alors na sengi na yo moyena tambola lisusu ezali te nga miso ekufa ngai nalingi osalisa nga papa salisa ngai soda na yo salisa nga soda na yo na bundi pe bituma na Bukavu salisa ngai nazomona pasi papa Kabuya salisa ngai soda na yo miso ekufa ngai na sengi lisalisi pardon mingi osalisa ngai merci beaucoup.